mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kama na dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba misela matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misela ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misela nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobagna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande retour Bolanda biso partout à travers le monde. Naebi ke bosobenga ebele, bosobenga vraiment ebele bolobi Ken Piana. Osomona na te pourquoi Ken Piana tolingaka ero sala ka ba analyse. Alors bana Congo, bana Brazzaville, bande retour Bolanda biso partout à travers le monde. Masolo tozobeta lelo eza masolo il y a le 28 février oyo concert ya Fally Ipupa
ya Arena Bercy et koinda na nenga ba blague te concert eza confirmé tozo senga bana ya poto nyonso tout o bazana mwa ba doute concert ezali confirmé concert Fally Ipupa kobeta na Arena na kati ya Bercy wana ezali vraiment confirmé na kosenga na bandeko oyo nanu bosombi billet te bokende kosomba ba billet parce que etikali mwa quelques billets kaka pona ba billet nyonso tout esila. Alors te rappeler bino pourquoi concert wana kozala confirmé concert eza confirmé par rapport boye bibino moko artiste et musicien mboka na biso Fally Ipupa chaque fois era kenda ka ba tourner na ya ba production abosa na kate ko sala ba aide humanitaire. Je pense que ebele balobaki non bitumbeza na este kuna tout ça Fally Ipupa comment koki ko beta concert tandis que bitumbeza na este. Alors bana Congo eloko ka musanga na Congo biso ba congolais tobosa na kakota la rétroviseur le passé tobosa na kango moi trop tandis que na histoire balobi le passé ezo rappeler biso ba événement o nyonso tout eleka yango bana bagenda kotanga ngo na histoire pona koyeba ba événement passé nyonso tout il faut kotanga histoire. Bana Congo avant na kota affaire ya bandeko na biso batelemelaka ba concert par rapport ya ba guerre o eza na este guerre eza na este toboite toza combien de congolais o tokendaka pe kopesa badon na este tokosala ba marche ya kotelemela ba concert tokosala ba marche ya kotelemela ba pasteur bateya na potote bien sûr toboite raison eza moko ke no guerre eza na este ba manifestation ya ba musique ko beta te tout ça question oyo nazomi tuna nani oyo apansaka na 10% ya mbongo na ye akendaka kotika badon na este. Alors nako faire voir bino image moko ya artiste musicien na biso congolais ba artiste musicien na Congo baza ebele vraiment misusu bazo évoluer na ba Europe misusu bazo évoluer na ba pays africains misusu ebele pe tozana bango awa na kati ya Kinshasa. Alors tozana combien d'artistes musiciens oyo bapansaka oyo bazalaka na même souci ya makambo ezoleka na este ya mboka na biso. Alors bana Congo na kotikela bino bolanda nanu image oyo ya artiste musicien ya mboka na biso Fally Ipupa oyo azo se produit le 28 février na Paris. Concert est confirmé mindele ba autorisé concert par rapport ya 70% ya mbongo wana ekende na fondation Denis Mukwebe place ba kende kotika mbongo eza fondation oyo qui para beaucoup plus na ba femmes violées. Donc mundela tali comme eza concert moko oyo recette nango ekende pona ba kosunga fondation oyo qui para na ba femme balobi Fally Ipupa abeta na ye. Alors ngai nazo appuyer kaka Fally te mais nazo appuyer ba œuvre oyo fondation Fally Ipupa ezali kosala tozana bitumba na este bien sûr este bitumba ezali bandeko na biso bazokufa tozo rekopantir na bango mawa ngai moko ken pena oyo na osala émission na zamuta este ngana muta babukavu kuna biso côté mer barega wana eza pena mupanzi na biso côté base ya masolangwa bitumba ezali. Alors na tela bino image oyo ya fondation Fally Ipupa ndenge Fally asomba ambulance ya $150,000. Okende no na este bien sûr osombi mapa osombi loso batu ba olia lelo lobi esili babosa ina bango mais ambulance ezali pona ko sauver bandeko bakozo masasi quelque part ambulance wana ye memi bango mbangu na hôpital. En tout cas tolanda image oyo landi nzenza on se retrouve après. Province du Nord-Kivu, d'une ambulance semi-médicalisée. Ce geste de charité s'inscrit dans le cadre de compatir avec les populations de l'Est meurtries plusieurs fois par différentes guerres. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'hôpital général de référence de Goma. Dans son mot, le représentant de la fondation Fally Ipupa a demandé aux bénéficiaires de l'utiliser en bon père de famille. L'hôpital général qui compte à ce jour plusieurs victimes de conflits armés et de viols, ayant comme slogan un geste, un sourire, et plusieurs projets en cours en faveur de plus de 1000 vivant à l'est de la RDC, en particulier celle de Goma.
dans le Nord Kivu. Toujours dans le sens caritatif, nous avons jugé assez bon en ce jour du 14 octobre de commencer avec cet hôpital général compte tenu des multiples problèmes que connaît ces derniers. Réceptionnant cette ambulance, le ministre provincial de la Santé a déclaré que ce geste de la Fondation Fally Ipupa vient apporter un plus à ce que la province possédait. Moutete Mundenga, tout en remerciant la Fondation, promet de l'utiliser en bon escient. Le don avait été promis, avait été annoncé déjà en 2013, au plus fort de la guerre, en octobre. Et aujourd'hui, voilà qu'il se réalise. Nous ne pouvons donc, comme gouvernement provincial, qu'adresser nos sincères remerciements à la Fondation Fally Ipupa pour ce geste qui va continuer à bénéficier à notre population aujourd'hui et demain. Promis par l'artiste musicien Fally Ipupa au mois d'octobre 2013, ce don vient d'être réalisé une année plus tard. Le coût total de cette ambulance est estimé à plus de 70 000 euros. Alors, bandeko na ngai bolandi image ya Fally Ipupa ndenga pesaki don ya ambulance na yebite to lobela masolo ba guerre ba est tango. To pesaka contribution ya combien? To sungaka bandeko ya est wana na combien na biso parce que tout le monde, oh, bosalaka ba marche tout ça, tout le monde a salaka. Toloba mutu moko la ranzalazate. Mais est-ce que bosala organisation ou soit association moko boya kotiaka ta $1 pona kosunga bandeko ya este? Soki association wana ezali, soki association wana efungwama, bopesanga kombo nango po jusque là nazo ba kombo association ngote. Soki eza na mbongo moko bandeko na biso ba kombata bosangisaka pona kosunga ba mama na ba papa na ba leki na biso o bazokufa na este bola kisangai mbongo o botindaka na este pona kosunga bandeko na biso ana. Alors totika kimutema mabe na bandeko oyo bazwaka mwa 10 francs na bango 10 francs na oyo azoganya longoli mwa 10 francs pona kosunga bandeko oyo ya este. To bandolo baka guerre eza na est, guerre eza na est, guerre eza na est, guerre eza na est. Mais tozo poser ba acte moko humanitaire te. C'est que totika na biso masolongo. Totika masolongo parce que soki tozalaki na souci ya bandeko na biso ba kufa na est. Tolingaki to sala nefis ka te association, soit tolingaki to créer compte bancaire moko bondenge to monaka bandeko ya RDC monde ba créer compte bancaire. Chaque Congolais tiaka mo $10 na ye. Si on a kao ya bandeko na biso ya este. Toyebi très bien, to sali plus de 10 ans, ya ko sala ba marche. Bongo likanisi ya ko fungola caisse. Pona ko tia ta $1, ta $5. Pona ko sunga bandeko ya este, likanisi yana to ko zwate kaka marche na marche. Kaka marche na marche. Est-ce que lelo ko sala marche e ko pesa biso solution nini? Parce que to sali ba marche yango pendant 10 ans, solution eza na ngote, solution ezate. Ndeko na biso Fally Ipupa alobaka na ete ye surprise o santé mutu alobi te asali kutu makelele te a prometa pe mutu eloko te to surtout comme mbala moko Fally ayela biso do ambulance pena ya $150,000 ekita na ba est. Alors to bo sanité ba art ndeko na biso Fally Ipupa zo sala esuki kaka na est te boyebi ba difficulté combien toza nango na ba hôpital na biso ya Congo. Combien de mamans bakangama na ba hôpital mbongo ya kofuta po babima na bana ezate? Combien de mamans soki okei na ba hôpital congolais nyonso tout? Okutaka même problème eza na ba hôpital presque nyonso tout. Toza ba difficulté ebele na mboka na biso. Fally Ipupa za artiste musicien ya liboso oyo akenda na commune na ya Botama akota tina Sebeko. Akuta ba mama nyonso tu bakangama wana Fally Ipupa na mwa muke na ye azwaka na mwa muke tokende na commune ya Bandal na biso ebimisa ba artiste musicien combien? Est-ce que ça na artiste musicien nini oyo akenda ko bimisa ba mama na hôpital? So te ça na artiste musicien nini oyo asala ba don humanitaire na commune ya Bandal? Pour ça le lot total na Congo commune ebimisa ba artiste ya danger c'est Bandal. Mais ngana lingi na loba mingi te na lingi ba image epesa nga réseau le ngana loba mingi landinzenza papa ya libandi ya pembe makasi landinzenza balance lenga image ya Sebeko tokuta na après tu es maladie yaya
ba bénéficiaire ya liboso ezali bongo ba maladi ya centre hospitalier libikisi oyo ekenda ntango na kombo ya Sebeko Bandal. Kokita ya fali ezalaki 2 fois te batu batondaki e bongo car ayaki na yango talango yo moko Lamborghini nouveau modèle couleur ya mosaka mbala moko ayambami na ba responsable ya centre hospitalier libikisi akoti na kati ya maternité aye kotala ba mama pe ba nouveau né. En tout cas, bon, on a tenu ça qui n'est sengo. Dicap, après ça, bango ba mote na loboko, a soli na bango mwa muke, pemba la moko akendati na salle ya chirurgie, et pas wapi atalaki quelques malades, oyo bazalaki na souffrance. Kutu, alobi na bango ke nzambe na bomoi akosali sabino. Kolongo na wana destination malamoko na service ya caisse de façon que afuta pour bandeko babima kitoko, pe ba bazo ba traitement. Base a déjà assuré avec un partenaire idéologie. On s'appelle ma casse pour bastar et bien bastar en côté. Il y a Saliango, on s'appelle Sibiso, Talarato Boti, à Kani Sibiso Bana Bandal, à l'axi qui a mon à ma belle quoi. On s'appelle ma casse, ma merci bébé. Maman nana sengo ma casse, pour qu'on ait nazar, na pas moyen au foot gâté. Non qui y a na biso. Ngamwa maduda akanisi biso leo baleki na ye aye ko futa biso sala ngakutu na ye ba kundenga ko lobata Moïse na biso donc to boit kele ka ba fleur ndeko fali ye moko en toute liberté asali observation na ye akaboli mawa asali bongo un geste oyo ezali vraiment très très significatif ba malade oyo tozali na bango lelo na kati ya hôpital bango nyonso batondi na esengo mpona basusu bakozonga na ndako mpona basusu lisusu bazali déjà na garantie ya continuité ya basoin na bango. Mais tout le un geste, un sourire donc surtout que tu préféré na kin to banyo na bandal parce que mana mo na bandal et puis to bandia mais to suga ate na yebi que ba maternité ba hôpitaux ba centre ya bungandeze belé na bandal to ko tambola selon calendrier puis ba moyen to zalango vraiment bandeko to aider les lots et nzamba sunga bango nzamba pesa so makasi pour tout le recevoir. Hôpital yaya ezalaki nde descente triomphale on a commis na Bandalungwa. Voilà, alors bolandi ba image ya Sebeko ndenge fali pour bagenda ko futa ba fartir bo moni bino moko pe ba journaliste ba sala pe ba commentaire makamba ngai kutu inosa na zape wana te po bolo ba oken pia na wana bango baza bato ya fali tout ça bato bakenda ko filmer na bato ba sala ba commentaire est-ce que bo moni elongi nanga na kati na habite est-ce que elongi nanga vraiment eza na kati e kozala lisumu soki na obimisa ba image moko fondé bozomo na ba image ya fali pour pa ye moko akititi na Sebeko to yebi ke bandal eza commune bimisi lelo ba artiste ebele ba vient na biso ba JB ba président Ranson ba Didier Masela ba Blaise Boula ba tu baza presque belé wana ba bima na kati ya bandal ebimisa ba patron ya ndenge na ndenge mais eza na ndeko moko oyo abotama na likanisi ya kosunga ndeko aza na fondation ya munene kombo na ye Fali Ipupa oyo akendaki kotala ba mama en tout cas félicitations na artiste et musicien Fali Ipupa alors to suki wana te soki na lobi na bandolo ba makambu Fali azosala mso émission oyo pe ko zo biso journée mobimba émission oyo ko zo biso pe journée mobimba mais na résumé yango kaka mwa muke tolongwa nanu na page ya Congo ndeko na biso Fali Ipupa na janvier 2018 abetaki concert à munene na Mali abeta concert ya munene na Mali après Abidjan Fali ayo beta na Mali tout ça to mona kaka même art humanitaire wana akenda ko sala ngoti na Mali étant que artiste africain badona ye ko sala limité kaka na RDC Fali pour pas ça la badon tina ba pays africain ebele tokolanda image oyo Fali Ipupa pesaki 10 millions de francs CFA 10 millions de francs CFA na maboko ya première dame ya Mali na maboko ya première dame ya Mali. Alors artiste musicien neti Fali Ipupa za artiste musicien
il y a quoi encourager les lots ceux qui fallait pour passer la production biso ba congolais tous ça sont obligés il y a quoi quoi appuyer ko somba ba billet parce que mukeo fallait azwaka azo sunga nango pe batu omoni lelo na vie ba lobaka soki nzamba pesio na gauche yo pe sunga batu na liboko à droite en tout cas ndeko na biso artiste musicien fallait pour pas félicitations ndenge to mona ka ba aventure belé na ba orchestre belé osomona leader musala mo mbazwa ya kolongola ba danseuse bazemi leader mo musala mo mbazwa ya kobotisa ka ba danseuse ya batu ya ba mineur toyoka na ba art wana pas fallait pour pater ba leader belé na mboka oyo babomi mabala combien kobima na basi ya batu tout ça makambu kili kileza na kati ya musique na biso même musique chrétienne même musique religieuse même musique profane boye bibino moko ndenge ba artiste et musicien bazo sala ba makambu ya désordre mais fallait pour pas ça artiste oyo vraiment azo marcher na ba norme moko très logique donc na kosenga vraiment ba congolais biso ba congolais nyo surtout o toza na Paris to appuyer concert ya fali ya le 28 février il y a les 28 wana oh bozo mona bino moko ba publicité partout bato yo bazo sensibiliser bato pona ba marche pona kosala boy bazali bandoki oh balingi République démocratique du Congo et avancer té bazali bandoki oyo balingi mboka na biso et avancer té boko sala ba marche boko lobela banzala o ezoleka na Congo bolobela ba guerre o ezoleka na Congo classe yo fele o batie na Congo boko beta lisolo na ngote félicitations ata na mokonzi ya mboka biso ba Congo to ebi ndenge ba pesa ka félicitations pa mutute wa sali bolam que non fallait pour panengo pesa ka ambulance na go ma félicitations mo wana to bosana fallait pour panengo bimisa ba mama na sebeko félicitations mo wana to bosana fallait pour ba image no achela bino ya Mali ninga pesa 10 millions de francs CFA na maboko ya première dame na mona tamu tumako ba pesa félicitations te ata na ba commentaire félicitations pa na so ba congolais to bosana président de la République azotonga baso mouton et bana poto président de la République asonga baso mouton Kinshasa est comme développé na ninga ba blague te classe est comme ya ofele to pesa ta merci to so ta moi culture wana ya ko pesa ta merci pour na ko encourager bandeko ba sala makambo bien na moni c'est comme si kombo merci kufa na ngona Congo dans le Congo, tu commences à la mutalagisi mutakala na ya le biso tout sopa na réseaux sociaux to bandi ba commentaire da biso mabeka rande koma malamu de bato ba sala malamu wana batu ba lobela ka yango te donc merci vraiment na fali pour pas de cap la merveille na likanisi malamu o azui ya ko beta Bercy mbongo wana une grande somme azokendo tika ngona fondation et ça la biso toujours bien Landinza na ngina loba magambute ke na loba magambo mutuna makoleza TV lizo mbata alanda kuna ken pia na molakisi manjte adel jogo baguda njalanda kuna ken olakisi manjte c'est Pauline Lumumba RDC monde alanda kuna ono ken pia na olakisi biso manjte Aïssam ezoba vraiment le prince na kati ya Londres Aïssam ezoba mutalekio na mbongo na ministre azate Aïssam ezoba na Londres muninga koko Arafat ezala te ke yo na ko sabino prince yawe li mystère Versace sur Versace prince yawe la lata Versace ya solo bolanda image oyo na yela bino pe keti ya $600 au prince yawe la sombelinga elinga na farti tolanda image surtout. Fally Ipupa a donné du sourire aux Maliens en quelques jours. Le chanteur congolais les a d'abord fait danser sur son dernier album samedi avant de faire un don aux familles des militaires disparus. Après son concert à Abidjan le 29 décembre 2017, c'est au Mali que le chanteur a déposé ses valises. Le roi de la rumba a donné un concert très réussi ce samedi 6 janvier 2018 dans la capitale du pays. Mais la star de la rumba ne s'est pas arrêtée là, il a posé un acte au lendemain du concert qui a donné le sourire à plusieurs personnes. L'artiste congolaise à travers sa fondation a remis un chèque de 10 millions de francs CFA à la première dame du Mali pour les enfants des militaires maliens disparus sur le champ de l'honneur. L'objectif étant de construire un centre de loisirs pour ces petits-enfants orphelins. Très belle initiative de la part de Fally. Voilà, alors Bolandi image ndenge Fally pour paper ça qui 10 millions de francs CFA na maboko ya première dame ya Mali en tout cas et ça libiso plaisir à trop. Alors ndé dans lobaki to continuer mission na yamba Manik de John de konanga Fridaouzi aza awa na si Patrick Mubengo zolanda biso na Paris
nalobaki tosenga kata merci na bato basalaka bolamu neti nga na wapesa merci na prince Yaweli tala kete avec ça c'est vraiment boye et pena na ba chasser na ngone ngeuti magasin kete pena avec ça lande nzenza zela pona moni to sala ga émission na kete yango za na siawa kete ya $600 eza kete ya sala ngoma sekete efanda awa kaka place ni ko mara boye po $600 ata bato belé pe ba ko somba facture pe yango donc na maison ko dans l'année na habité à facture pe yango pour les alater prince Yaweli la ki lo ka chinois yango na facture na ba carte avec ça c'est voilà alors to continuer na biso kaka bana poto o bomona o eza don ya prince Yaweli Mr. Vexas ndenge na bwa kaya lata ba Vexas alobaki na ken pia na ifona salope don na lati swata Vexas moko maniketanga prix ya kecho prix ya mwa bache wana $600 voilà eza $597 donc équivalent à $600 donc équivalent à $600 déjà 600 voilà. Pour 3 euros à maison. Voilà. Alors, Mané de John Toza Awa, Tozo Lobela Makambuya le 28 février, na habité Bolandi binomoko ba image na auto balancer tout ça. Balobi concert wana eko sungape bandeko na biso ya est kuna une grande somme ya mbongo. Na habité commentaire ni ko sala par rapport ya ba ndeko na biso o batelemelaka ba concert betate. Mais pourquoi on va tellement ba concert betate? Pourquoi ba sala? Mutu aza na pouvoir eza combattant. Maman non te fallait si là. Toi ba intellectuel toi ba sobaté. Mutu ana pouvoir eza combattant. Voilà. Mutu ana pouvoir na minute eza combattant. Ba boké tu ba tika ko loba pour combattant za pouvoir. Toi ba zoba na bango te. Baza ko empêcher biso sala makambo belé on va ntsaswa na kishasa. Combien de concerts avec les billets limités, les passeports limités, les visas limités, et ça empêché que non, bah même ou bien chroniqueur, et ça m'a bé, bon si comme t'as pouvoir et combattant. Et non ni sko bolingaki. Et le boy biso lo bolingi te bomoni. Bomoni kabilanda chabino kaka. Boy biso lo bolingi te combattant longo bon ma combattant ma. Combattant na pouvoir. Combattant c'est ça nini classe au fait. Combattant a été son mouton. Bon comme si tu finga combattant. Si ko bolingi ni à la fin. Bolingi ni c'est que ça va compte à rendre moi ils a privé. Na ba musicien na biso. Bon moi te bon nuire mboka o. Dans les meilleurs congolais et ça congolais. Mouta des trucs congolais. Presque ba concert fallait beta que ça ba aide humanitaire. Ce sont des aides humanitaires. Jamais fallu à bêta concert que non azu mbo mwana azu atina poche. Na yoka ki concert na yemo bêta kala na RTNC. Na 3 chemins. Concert wana ba pesa mbo wana bana ilunga mbute wa mutombo. Voilà. Muto ya beti concert a Toki. Mukongo na kata podium. Mais mbo wana azu apesa mo famille mo ko sérieux wana ilunga mbute uta ko kufa. Zakari Mouta presta un concert wana. Abimbongo ya concert oh tala banda premier concert à 3 chemins na chaîne nabiso nationale. Mbongo wana pesa bana ilunga mbuto wa mutu. Alors siko bobo ya beta ni arena pourquoi? Asalibino ni eyebanité. Voilà, merci beaucoup. Alors bandeko bolanda biso vraiment ebelé na si to senga bandeko na biso ba combattant bozala ba frère na biso bozaba ndeko na biso tozala na tente ke toye to bandi ya msuko sala guerre na bino ba combattre boza pena bandeko na biso to apena besoin guerre te entre biso na biso ba congolais biso to koza la guerre ndena msuko ba ivoirien kuna msuko na ba rwandais na ba burundais tout ça mais biso na biso guerre ngo to bando sala guerre entre biso na biso Congo comme a divisé to na besoin Congo il y a division te to na besoin Congo ezala ini Congo na biso il faut tozala soudé tozala na solidarité biso tout to na solidarité to na bomoko Congo ko kende liboso toza divisé koto balobi boy koto balo boso mona teke biso moko to bomaka mboka na biso
Frida Ouz. Tu bête ma solo pe à fondation, tout le monde y a oza collaborateur ya Patrick Moubenga. Boza na fondation ya munene pe ozo sunga batu. Ozo pe sa pe batu badon et belé à Namboka Kinshasa. Mais quand on peut orienter biso tout le monde qui badon moko bota osa na école ezaki badon. Ouais, ONG Congo Éducation pour tous, il y a Yemo, le grand initiateur Patrick Moubenga. Biso dozo assisté chef de l'État. Nandenga chaki gratuité enseignement au Félé. Mais la condition au bana ba otanga nango eza bien tse. Yango moni ONG Congo Éducation a assisté bana côté ba fourniture scolaire, ba bic, ba cahier, ba gomme, biloko ebele ONG Congo Éducation. Azo pesa badon. Premier atterrissage tout ça on a Kosibaki. Voilà. Tu as roti kabadon mais Ken c'était terrible na Kosibaki. Au moins école kitoko pelouse maramutu calme mais quand on a kata salle de classe. On a bana ba débat. Mo bana 4 ba ko mana biki moko bana ba fana ma belé tout ça mais école on est en plein bandal. Donc ça là biso passi. Ya moni initiateur à Congo Éducation pour tous Patrick Moubenga. Yé azawana azosenga soutien à diaspora ba soutenir rien na idéologie oyo pour Congo ezagaya ONG Congo Éducation to kota partout ti ba Bukavu na bamboka na mino to okoma ti ba Beni to kota ba Bandundu to kota ba Congo to kota partout pona ko aider ba jeune batanga kitoko pour ko encadrer jeunesse eza pour préparer à venir à lobby yango monaki Patrick Moubenga kanga mieux na Belgique représentant moi déjà ça Eric Martial là en Belgique tous à Toronto papi Aouka prêtre papa social yem tasimi maramba ONG Congo Éducation na kati ya Toronto yango to lancé appel na diaspora to aux en Japon aux en Suisse aux en Australie aux en États-Unis sur lingo bima représentant au bengi biso na numéro à Paris à Patrick Moubenga wana direct au côté nager au bimi représentant dans sens que ba diaspora ba roya na Belgique pano ba otika biloko Eric Martial pesa biso na numéro ya Patrick Moubenga l'état te remercier bande konyo surtout au bosungaka vraiment ba makambo o ezoleka na Congo Frida Ouz oko rectifier moi moke olobi ba tie enseignement fele mais bana ba otanga na ba conditions difficiles et ça te ko tia classe au fele nde laxi ke basombe na bana ba kaye na ba sac donc côté on a par rappel débrier donc ça pas monter manique de gens bien sûr ils ont ngwana to tini bana classe au fele mais et loko ezaka ka que il faut makambo ngo ekende vraiment na ndenge ya bien parce que dans l'école mususu ko pe ba parents ba ko futa ba prof oh balingi idée wana te mais tant bozo boya idée wana bozo bebisaka mboka mususu ka ya obebisa voilà mais c'est quand même réussi c'est quand même réussi à réussir que non école bana fele ba so mouton ezo salama to éviter to zela une année to mais mouton et là to beta c'était mouton azana pouvoir eza combattant. OK merci alors bana Congo numéro à Patrick Moubenga yango yo ezali plus 33 75 190 76 96 plus 33 75 190 76 96 en tout cas bobengi Patrick Moubenga pona ko s'adhérer na kati ya fondation et ko sala biso vraiment bien en tout cas ndeko na biso ya na biso boketu luka okola sapena mentalité et ko sala biso bien ole ozala kaka président oyaye azaka mabe oyaye azaka mabe ba musicien nyoso bazaka mabe donc pona yo musalo ozwa na yo kaka ya ko interpréter banzemba mabele lisi osande ko na biso changer luka pe o se réconcilier na bande ko no ba congolais et ko sala biso bien ya na biso boketu alors Frida Ouz na habité message na oya suke ko zala nini le temps to lukato to incliner pe ba image ya fondation bon message na nga suke zara to lan s'appelle na batutu bakota na initiative à Patrick Moubenga de Bourges na cadre ONG Congo Éducation pour to promouvoir enseignement na biso bana batanga na ba qualité bien toujours aider bango et puis na kata éducation sport pe na kati voilà yango to lan s'appelle na ba diaspora ozana mo ba vareza bana ozana mo ba ballon batenya ba boxe batenya ba judo batenya ba taekwondo ya bana au contacter le numéro à Patrick Moubenga na Paris à partir yende à osala rapatriement et ça to na Australie ozana biloko ozana moyen otinda ngote Patrick Moubenga papa social a oyati en Australie a zui biloko akangisa che conteneur
et Kinshasa pour photo compte partout pena donc partout à travers le biloko na Washington yo benga no rapate mubenga papa social a oya mais to beta c'était na ndule le 28 ndule za hein botika ba venture papi a ou ka payer déjà 50 billets Patrick Mubenga 50 billets ba venture ya de popol masiki ni mokonzika tina zara payer ba billets venga na Guilain ba force ngenda force Boté ma mère Aziz a payé ma billet. Donc, tu as battu l'ITS na Binoza. Alors, président change déjà. Voilà. Président change. Bino peut changer idéologie. Botika bombrier. Ça la biso bien. Musique et politique. Voilà. Musique et politique. Bana bat ba beta musique na ba on peut pas songa ba famille. Et puis bo dine rendulo mbongo zo kende na ONG il y avait Denis Mukwege pour soutenir les femmes violées. Et ça maman na initiative. Il y a un gouvernement français c'est beau. Voilà, alors n'empêche ça merci na sous les Kauka par Zuzi sous les Kauka. Au moni biso ba congolais nyoso so nzamba bote biso ka moi pembe net sous les Kauka. Nde makambo ezalaka te bato pembe bazalaka mitema mabete bato bazalaka moi neti moi métis wana vraiment bazalaka social dans so biso nyoso tout botamaki na poso ya sous les Kauka par Zuzi na invité ki mutema mabe ngai ko ta na Congo. En tout cas, merci à Sous les Kauka, vraiment merci. Donc, Nzamba Pambola yo na marambo belé au salaka na kati ya Congo. Vraiment, ceux qui le entourage ya chef de l'État batunati ya Sous les Kauka, ba komi ata 10, ata 15, ata 50 de Congo mbala moko to komi na ba boulevard ya kolongwa awa Kinshasa ti Lubumbashi okende naka. Kolongwa awa ti Goma ya msunaka. En tout cas, merci. N'habitez, Manik de John, mot de la fin, qu'on s'annule le temps. Mot de la fin, et Zakara Kenon, bateau, vous avez stabilisé, vous déstabiliser les pasteurs, vous tirez on a ça. Ce sont des pasteurs qui ont des camps d'église, ma solana te obeta ta émission mususu. Les lotos tous appellent na taba pasteur. Na beta ba solana ba motina bika Kenon. Botika ba biloko wana et puis maman oyo oyebi ke oza ko éduquer mwana na mabe maman il faut landira mwana voilà surtout mwana so aza ya mwasi il faut landira ye biso to vanda na internet to zo landira fali asali botoke to lobi parce que to za na bolingo na ye alors maman so za bolingo mwana landela mwana pour au moins makambo bosolu ko ba place ba dédommagement bosolu ko ba place ba dédommagement chance kaka ya on abaki mutu oza la bien local leader oyo aza respectable pour tout le monde n'a jamais été victime de qui leader na biso à santé danseuse. Jamais été victime de qui leader na biso à bali danseuse. Botna danseuse. L'essentiel kaka biso première dame na biso eza bafana et sibi. OK. Merci beaucoup. To comme vraiment na suka, vers le zo mbata. Na pas agoreti nous faut ya silika. Eh ben que ça au silika ni va moité. Aïssa Mezoba, le prince na Londres, ndenge za na kaka babi Doli MLU, la France, Doli MLU, je t'aime beaucoup. On peut appeler ça François R9 l'imbattable, Babi R9 l'imbattable, Babi anniversaire karaté, R9 l'imbattable, plus 243 90 43 16 621, plus 243 90 43 16 621, merci. Merci alors Fridaouz, Nabi qui est comme Nasuka, Patrick Mubenga et de Bouche à l'Andebiso, message à Souké Rosa. ONG Congo Éducation Batutu na initiative pour pas na classe ainsi bon on a ba image ba remise ba fourniture scolaire ba bilo autour au Patrick Mubenga de Bourges au sala Batutu ba comme ba représenter donc c'est belé aux a moyen que Patrick Mubenga papa social à baza pour nous les bêta pour ça nous mettre tout en bon pour mettre. Merci à tous pour soutien à la vidéo. Maître Manix M. droitement au cercueil. On est dans un encadrement. Maître Camionnette Mola de Bandal, merci de soutien. Maître Junior Mukuna Toro. Merci Junior Mukuna pour l'encadrement. Et puis, Mbila Osala, so eba au Simbayo, so dans un papier to Zongi Kinshasa. Merci Junior Mukuna, wetu Junior Mukuna. Maître Yoyebi. Merci à Fergani la merveille. Maman présidente Nabiso Mimi Tikeva. Balbi concert wane ko le cadre faté. Merci à Coco Dilasso. Ya Edi Badiata mon directeur. Mon directeur ya Edi Badiata ya Nana Boduga. Merci Nayo, merci à Sous les Kauka patron.
patron ya Magem Congo sous le Kauka balobi fondation Magem Congo ya sous le Kauka donc très puissant na nenga bablagité fondation Magem Congo fondation eza reconnue fondation eza reconnue na gouvernement Magem Congo ya sous le Kauka Magem Congo ya sous le Kauka fondation ya deux fois RDC Mobimba fondation ezaka moko Magem Congo ya sous le Kauka tosuki wana merci prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana